Congo Esengo TV. Voilà bandeko ba Congolais de partout, ngaya bino Moyomba ya Congo démocratique Manseba Topengwashi nga wabino noko Clovis na ye na pusa liboso na bino na pesi bino mbote bandeko na pesi merci mingi na babone na biso ndenge ozali ko s'abonner en tout cas esengo na kati ya motema pe na encourager yo ndeko s'abonner na Congo Esengo TV nde biso tozali koya pona kopesa ba Congolais information na lingala brut bandeko na yango rapidement nazali ko kende ko pesa menu ya édition na biso ya lelo na premier point tokotala candidature ya Madame Patricia Ntseya na poste ya première vice-présidente ya Assemblée nationale bandeko. Pe deuxième point tokotala révision à la hausse ya ba rémunération topé ba salaire ya ba député national par mois bandeko. Par mois, je dis bien par mois bandeko. Ba pesa bango isa primité mais isa par mois. Nde to keina lombango ya kobanda point na biso ya liboso bandeko. Alors bandeko binomo boyebi situation ya premier poste ya premier vice-président ya Assemblée nationale ndenge ebandaki rapidement na kopesa bino moi ko rafraîchir mémoire ma nde place to outi na esika oyo komi na minute oyo bandeko rapidement na lobi ete e bandaki ete tango président de la République noko nanga faci a décrétaki état d'urgence na mboka na biso Congo démocratique mais kasi les deux chambres et Assemblée nationale ba monaki ete selon bango ba monaki ete ezali ko talisama na constitution te mais kasi esengelaki ete bakende na congrès pour ba régulariser situation wana ya état d'urgence nde tomonaki Vieta Mbomamba alekaki na media ko talisa makanisi na ye liboso ya ba Congolais kasi nok Manseba Kabunda pe alekaki kaka na même nzela ya na media kotalisa ete makanisi wana ezalaki makanisi mabe pe atalisaki na ba Congolais ete kondima congrès salama ezali ekokute na ba contribuable 7 millions de dollars na congrès donc nde place wana pe ba Congolais ba monaki te Vieta makambo azobimisa ekokute mboka na biso cher parce que na moment oyo toza déjà na ba crise ya ba COVID-19 alors bandeko nde opinini feuilleton Jean-Jacques Mamba et Kokota Jean-Jacques Mamba tuna atindaki lettre pour son explication par rapport à 7 millions parce que au début na kaka na même quinquennat oyo tozali basaki déjà congrès na basaki déjà congrès et na congrès wana dépenses ezaki pas moins de 1 million de dollars bongo boni 7 millions et bimaka donc yango wana bandeko Jean-Jacques Mamba lukaki ba explication pa ya Manseba na ngai Jean-Marc Kabunda mais selon information de to monaki te Jean-Marc Kabunda monaki alingaki asepelaki te na kopesa ba éclaircissement nde tokenaki na ba feuilleton ya ba pétition et tokomaki na ba feuilleton ya honorable oyo aretiraki signature pa kena ko funda Jean-Jacques Mamba bakangaka ye bachaki na basignaki na résidence surveillée nde bandeko na sima nango lokola mama Janine Mabunda aza mwana ekanga binomo boyebi noko na ngai Janine Mabunda mwana ekanga alingaka te bomo elana na kana ye alinga te bomo elana na kana ye apasa na saluer noko nanga Janine Mabunda na mwana ekanga pasi ozali na pesi yo mbote e pasi ozali aye alingaka bomo te elobi bana ekanga bomo etikala epa na ye
Janine Mabunda alobaki ete non de masolo oyo tokokene nango tina suka nde bakotisaki ordre du jour ya destitution ya Manseba Jean-Marc Kabunda. Alors bandeko bomonaki ndenge sukaki destitutiaki Jean-Marc Kabunda nde Jean-Marc Kabunda ke na ye na ndako alobi abimi tête haute na Assemblée nationale. Bandeko tango Jean-Marc Kabunda alobaki asaki ba déclaration na nde bandeko pe batikala na Assemblée nationale babi ok biso pe to kende ndenge lobi na munoko ya mboka munoko mboka ba Tony Blair to move on bango pe ba move on autrement dit to tourner page ba tourner page na lingala ya sika to kende na biso liboso to silisa masolo ango. Alors noko nanga Janine Mabunda baki asili sango nde bimisaki pe calendrier ya oyo etali natina ya élection pe installation ya nouveau premier vice-président ya Assemblée nationale na kobimisa calendrier wana kolala kolamuka tumona kaka boum Manseba Jean-Marc Kabunda à saisir justice pour na annulation ya vacances ya poste ya premier vice-président. Et bandeko avant na tokoma kuna tomonaki na IDPS avant na tokoma na annulation. Tomonaki na IDPS liboso IDPS basangani Jean-Marc Kabunda na noko na ye Kabuya basineki nini basine communiqué koloba ete député moko te ya IDPS ekopesa candidature na poste wana eza kaka ya Jean-Marc Kabunda. Alors bandeko bomonaki tupe basalaki contrepoids na communiqué ya oyo noko na ngai Kabuya asignaki bomonaki na de l'autre cas quand Germain Chabani bayaki kobima pe biso toza directoire émotion awa ezate biso tozui acte ya destitution ya Jean-Marc Kabunda. Alors en tant que IDPS toko pesa komo mususu na poste wana et tomonaki pe constitutionnaliste mususu baza eli na liste ya IDPS bapesaki biso nini babaiki il faut batangisa bandeko règlement d'intérêt et puis constitution tomonaki yango communiqué bimi partout nde après toye komona noko na ngai Kabuya asimba pena mama Patricia Nseya loboko un de ake baketika candidature ya mama Patricia Nseya na poste ya premier vice-président ya bureau ya Assemblée nationale. Et bandeko kolala kolamuka bandeko bakome kosala déjà campagne nana koleka campagne kizo salama tomona tolamuka bo boum tomona kaka communiqué bimi oh non Manseba Jean-Marc Kabunda à Kenya ko saisir justice. Alors justice et elongisiye même conseil d'état et siégeaki et pesi décision stopper nini annuler vacances ya poste wana ya premier vice-président ya bureau ya Assemblée nationale bandeko. Alors binemo boyebi noko na ngai Janine Mabunda président ya Assemblée nationale ye alingate bomo elanana kanaye bandeko yepe alobi jamais makamwana e salamati ngana na famille politique oyo to pesaka
pe na biso nde pe biso moto retiraka. Sikoyo faut topesa ngo na moto mosusu. Ah, bandeko. Bolanda nga na bokebi ngai noko na bino na ye kofungola bino na lingala brute ndenge masolo elekanaki bandeko. Alors, Janine Mabunda a sali pe communiqué ba député nationaux tout to sengi na bino boya na palais du peuple ordre du jour parmi ba ordre du jour élection pe installation ya premier vice-président ya bureau ya assemblée nationale. Bandeko. Kolala ka kolamuka boye. Ah! Tout mon kaka noko ya procureur général de la République a komela ba noko ya police lettre. Abina na sengi bino te mena tindi bino bokende ko empêcher réunion wana bien élection na isalamati. Ah! Bandeko. Réunion salamati o réunion salamati. Bino mo boyebi ba noko ba police bango pe inde na telemaka liboso ya parler du peuple. Ah! Ba mape ba porte. Ba mapaka ba deko. Ah! Boyo kaka ba kumkamata. Siko ba sale on a ba porte. Ba mape ba porte. Police mape porte ya nini. Bon, donc bandeko ba police ba bangi te. Batu ba pesaka, batu ba fungulaka, ba okotelaka wana ba ke ko siéger. Mais bon ba ye ba mapango. Souka na ko mape ba porte. Ya pa du peuple ba député ba kotati. Ah, c'est vrai. Ah bon? Ouais. Bandeko. Ngala okende sou musika te. Bino moko bolanda. Malgré ba député ba ye ko sala ba pesi explication ya ba noko ilibosa ba noko ba policier que non yebi ke bino boza ba professionnel boza ba expérimenté boyebi ke ba règlement d'ordre intérieur ya assemblée nationale ezali loi organique eza supérieure même contre constitution ezo lobela pe ka na sens wana. Bandeko. Ba noko ba policier ba bi mutelema kakuna. Biso si to kamate to mape déjà ba porta wa bino bo kotati. Ah, bandeko. Toke musika te bino moko na munoka mboka wa ya noko na ngai Moïse Katumbi. Balobaka mutalaka. Bino moko mutalaka, bogo bino moko mujijaka modèle oyoyo nenge ba député ba telemaka libanda sango kota na nini. Bongo total la régie bongo to kuta na tout juste après. De faire observer aussi la loi. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est supérieur aux autres lois parce que c'est une loi organique. Au-delà de cette loi, il y a la Constitution. Même la Constitution va dans le même sens. Vous ne pouvez pas empêcher la tenue des travaux parlementaires. C'est vraiment impossible. Vous êtes expérimenté. C'est la première fois, peut-être que vous apprenez qu'une police au monde est venue interdire les travaux du Parlement. Si ici, au temps de la démocratie, on ne peut plus se réunir, donc c'est fini. Nous sommes la représentation du peuple. Tous, les cinq. Nous sommes la représentation du peuple. C'est quand même pas possible. Je suis en train de faire le tour pour voir les collègues que vous avez interdit d'accéder. Mais sachez que dans les travaux de l'Assemblée nationale, il y a les commissions qui se tiennent. Vous avez été requis pour empêcher la tenue de l'élection. Mais vous n'avez pas été requis pour empêcher la tenue des autres, encore que c'est illégal, des autres travaux. Que les membres du bureau soient empêchés d'entrer à l'Assemblée nationale,
vous mettez un coup à la démocratie, c'est un coup d'État. Que vous empêchez les commissions de se réunir, c'est un coup. Que vous empêchez l'administration d'entrer, c'est un coup. Bon, donc voilà. La réponse au niveau, c'est sera vraiment difficile parce que vous m'avez vu le matin ici. Je vois qu'il y a appelé. C'est moi le commandant du pays. J'étais ici 3 h le matin pour faire mon travail. Il y a 1h30 que les ordres ont changé. Et je vais le mettre là. Vous avez dit, donc quand il m'a déposé des copies de documents, je me suis incliné, je suis là en train de prendre mon air. Et ils sont en train de faire le travail. D'accord. Mais vous êtes d'accord avec moi que c'est un ordre manifestement, non, manifestement, même, c'est un ordre illégal. Et personne n'est tenu d'exécuter un ordre illégal. Ça, c'est la Constitution. Vous la connaissez mieux que moi. Je les ai appelés, mais... Si vous allez continuer la marche de nuit, Ben là, c'est le bureau de l'Assemblée nationale. Hein. Ok, merci bandeko. Binumu moni ngai naza na eloko ya ko bakisate bandeko. Alors bandeko ngai noko na bino Clovis na kokiko lobaboe mwane kanga auti alaga mwane kanga. Bomo ilalaga na ndako mwane kanga te. Noko na nga Janine Mabunda akoti pe aye venale mufungula ka ba porte oyo bo mumapaka ba fungula ba porte ba député ba koti mais malgré ça bandeko ba député ba kotaki na nini na kati ya ça ba salle appareil du peuple malgré ça élection ezaki ba vandisi yango nano ba otala ngo na mikolo goya nde na point wana to suke na point wana nde place to suke le mekasi bandeko ba député nationaux ba lobi bango ba kotika yango ndengwana te il faut ba silisango bolanda nde ba député baza décider bongo to kutana bino juste après. Sur sa table de choisir une femme. Nous savons qu'il n'a pas seulement opéré le choix sur une femme, mais il a surtout opéré le choix de la compétence, du profil, de la qualité. Et c'est l'occasion également ici d'appeler nos collègues hommes députés que la candidature de l'honorable Patricia au poste de premier vice-président est très valable. Nous mobilisons pour vous demander de les lire massivement pour que notre bureau affiche désormais complet après la déchéance de l'ancien vice-président. Et nous regrettons quand même un fait, vous avez suivi que c'est une autorité de l'UDPS qui a amené, qui a présenté, qui a déposé la candidature de l'honorable Patricia, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. C'est une candidature qui a été entérinée par l'autorité morale de l'UDPS qui se trouve être le président de la République. Mais hier, vous avez suivi comme moi que le premier vice-président sortant a déposé une requête auprès du Conseil d'État pour annuler la procédure de l'élection de son successeur. Nous ne sommes pas d'accord, ça ne va pas nous décourager. En tout cas, nous sommes en campagne électorale, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout
et nous sommes liés derrière la candidature de l'honorable Patricia Tseya. Nous voulons également que l'opinion puisse comprendre qu'avec le CAJ, le FCC est en coalition. Et cette coalition appelle de part et d'autre des attitudes qui nous aident à avancer ensemble malgré nos difficultés. Nous aurons toujours de problèmes parce que nous sommes dans un mariage, mais l'essentiel est que de part et d'autre, nous soyons déterminés à ce que nous puissions avancer pour l'intérêt du peuple congolais. Et si le Conseil d'État décidait autrement, dans le sens de répondre favorablement à la requête du député Kabunda? Je ne veux pas ici croire que le Conseil d'État va aller à l'encontre de la grande majorité des députés qui ont voté pour la déchéance du premier vice-président. En violant la procédure. Mais bon, le moment venu, nous reviendrons vers vous pour lui donner la position qui sera la nôtre. Voilà bandeko bakongole de partout sikoyo tokei na deuxième sujet ya édition na biso oyo ezali sur dossier ya augmentation ya ba salaire ya ba député bandeko. Alors nazokende kotanga lettre oyo premier ministre Noko nangai ilunga otope manseba nangai ilunga ilunkamba akoa uteko komela vice-premier ministre ya charge ya économie pour ba statuer sur demande oyo Assemblée nationale par l'entremise ya président ya bureau na bango Noko nangai Janine Mabunda akomaki pote ba obtenir augmentation ya salaire na bango par mois. Bandeko, loko tozali na idéologie topé système ya pièce contre pièce, nazo ki negozwa pièce lettre ya premier ministre et natangela bino bandeko. Lettre premier ministre yango yo nazwi na maboko na ngai, yango yo ngai nazo kende kotanga bandeko. Alors, lettre lobby boy. Monsieur le vice-premier ministre, je porte à votre connaissance que j'ai été saisi par l'honorable présidente de l'Assemblée nationale par la lettre numéro RDC /AN /P JML BIP 05 370 2200 du 21 mai 2020 dont copie vous a été réservée sollicitant du gouvernement ce qui suit. Au regard de la conjoncture actuelle, un complément de rémunération de 1 900 000 francs congolais, soit un équivalent en francs congolais de $2000 par député national par mois. Une révision à la hausse de 50% de l'enveloppe allouée au fonctionnement de l'administration de l'Assemblée nationale, en vue de permettre au gouvernement de réserver une suite appropriée à la demande. Je vous charge d'examiner cette question en commission avec le ministre de Finances qui me lit en copie et me fait rapport dans les meilleurs délais. Veuillez agréer, monsieur le vice-premier ministre, l'expression de ma considération distinguée. Sylvestre Ilunga Lunkamba. Bandeko boyoki na bolandi binomoko po etozali na système à pièce contre pièce. Nde na uti kotangela bino lettre oyoyo. Premier ministre a outi kokomela
vice-premier ministre en charge ya budget. Pour bastatier na maintenant noko na ya finance, batala nini babandoko futa ba député na oyo bazwaka babakisa likolo nango babakisa $2000 likolo nango bandeko. Kasi bandeko, soki totali ba nini ba noko nango ba mongo balobaka bomo. Iza pena bomo. Iza pena suka na bomo. Po iza elingi kolobaka iza mawa. Iza mawa po anini lobo iza mawa parce que kotala bandeko ba population evani na ndako. Misala ezati. Toza na période de confinement. Misala ezati. Transport ezalati. Mai kutu bandeko kolobate mai ezala na ngoti. Insécurité na est. Ba député wana tobosa na bango bako lobela ngoti. Kaka salaire na bango nde loko bako kolobela. So totali na kati ya population. Un colonel ya police a gagnaka combien na fin du mois? $105. Bakoyi ko tala teke non ba réajuster pe salaire ya nani ya colonel ya policier. Non, wana itali bangoti. Soki tolongwe côté ba policier. Soki totali na ba hôpitaux. Ba pareil à respirateur pour na lutter contre COVID-19. Na ba hôpitaux, eza combien na Congo? Ba kisi na ba hôpitaux na Congo. Eza bandeko ba député bo répondre nga yango nazoba eza pena suka na bomo. Suka na bomo, suka na mawa. Donc makambo oyo ebimi na Assemblée nationale ekotisi mawa, ekotisi pena bomo, ekotisi pasi na motema bandeko. Soki totali na ba hôpitaux na Congo. Est-ce que toza na ba ambulance? Toza ba ambulance te bandeko. Soki totali ba médecin. Tozui ba enseignant. Tozui ba fonctionnaire. Salaire bazwa ti donc depuis bazwa bana salaire ti lelo. Nandenge to ya dollar ekomi na 2000. Eza na onka bongo ba ajusta ba oluka taba lobela onte non to luka ndeni ya ko ajuster po ndenge passe koti to alléger ba famille. Non, wana eza souci na bango te. Le pire bandeko. 15% na salaire ya bato baza na pasi. 15% ba longoli. Na ebete la bino lingala brut. Ba longoli 15% na ba salaire ya ba fonctionnaire. Mais par contre, ba député bango bazo beta masolo baki bisa nini kuna na premier ministre bazo bisa gouvernement bakisa bango combien $2000 bandeko. Bakisa $2000. Bon, na yebike na période oyo ya nini na période oyo ya difficulté ya COVID-19. Ils ont un député mora renoncé qui n'a ba salaire nae. Mais pour n'ité ba député mususu pe beaucoup kolanda même exemple. Beaucoup landa lokolande kona binote. Non kona bino wana ninga salagi na beaucoup landa onte non en tout cas tout baksana 2000 te tout talana npe bani. Les loyo. Ba médecin oyo bazaki affecté na riposte ya COVID-19. Ba mesona bazolela bandeko. Bazolela salaire eza muki. Ba député ba olobilango te kaka ya bango. Mais bandeko ba député ata bandeko na biso, ata banoko na biso ba magistrat. Beaucoup la tâche salaire na monte bo augmentango tati. Kaka libumu na bino moko.
bandeko. Yangwana totali tobibena oyoyo. Eza suka na bomo. Suka na bomo. Elobi na ngomunoka ba noko nanga Janine Mabunda. Suka na bomo. Yango bandeko ba Congolais. Ngai noko na bino na saliko yebisa bino toujours. Conscience collective. To bima na makamba okende ko telemaka liboso ya ba parti politique. To bima na ba siège à parti politique plus to. To bima na makamba okende telemaka liboso ba ndaka ba député o memelaka le portable o memelaka sac. Ba bengaka yo bureau na ye. Mais en réalité donc vie na yo ezokende na onka na libulu. Pour opesa yo rien. A osoma malewa olie yemo akelia na restaurant ya luxe. Yo osombeloka malewa eza combien? Tant yo olia malewa donc yemo ebika petit wana amemelanga téléphone na osombeleka malewa prise. Donc yo vino ezo keneka na se. Yango bandeko to longwa na makama to conscience na biso changer biso petit peuple. Soza na musala te luka sala bilanga. Soza na musala te luka sala pêche ma eza partout na Congo. Soza na musala te sala bilanga eboti teka. Luka elogo mugu osala. Même na mikili ya poto. Ba clochard, bato babengi ba clochard. Azana musala te, mais bakena otelema liboso ya ba parti politique te. Bakena kotelema liboso ya bato ba place bato ba ute bakena misala baleka misala atelema na che kopo na ye bazo bwakela ye mwa nini mwa mbongo na ye. Donc ayebi ke na soka telema na ndi ya kozwa mbongo quelque chose pour na kolia. Mais ok kotelema liboso parti politique te po beta masola politique ya mboka na bango. Non, jamais. Ezala te. Bandeko to longwa na makambo ya buzoba oyoyo. To sanga na biso ba Congolais. Soki petit peuple to laki to manifester conscience collective na banzi ebando te ya ba député a boye ebando te ya ba gouvernement boye na ebité le peuple d'abord ba yoka yango slogan na ba yoka yango to ba yoka yango ti po tozana na quinquennat le peuple d'abord sikoyo ba député à le peuple d'abord ba yoka slogan wana ou bien ba yoka yango te. En tout cas bandeko na suki wana nde na ki rapidement kopé sa spécial dédicace na les couples le plus lucides à London. Bienvenue Mangwata na Sylvie na Bolimbisi na Annie Sabaote nde na PCP spécial dédicace na le couple le plus mbinga il y a Grande-Bretagne papa Teddy Mbela na mama bébé Mbele na bosanité Brenda Mobiala la Pamba la fille la plus stylée à Manchester na keiko pesa mbote na ngai epa ya Eloy Mwanga noko na nga kati pe noko na nga lelo ti lobi Merveille Kenzo na petite sœur na ye Saint-Ish Marie na Kisasa na bosanité noko na nga Fumana na bosanité mon ami d'enfance Robert Mwanza na bosanité mon partenaire Serge Kapinga na mwasi na ye l'exemplaire Gypsy Kadima pe na un grand merci na sponsor officiel Dodo Mpongo pe na bosanité Yannick Bongondo, l'excellent directeur na kati ya Maison Given. Ba invitation, ya ba occasion nyonso bokene na Maison Given immeuble Botour local 54. Ngana bino to kutani na édition Oezokoya. Merci beaucoup, ciao.